dans les 12. Voilà, tokati musique awa. To solo là. Pour tapoter, pour partager quand les ezalaka. C'est dans ma partage avant to solo là non. Tout ça na reconnaissance. To télémana moi moke awa. Moi reconnaissance. Ya makambo ya malamu. Ils sont un peu, banana taba manette. Yo. Voilà. Voilà, le temps. Vous tapoter. Vous partager. Tapoter, partager. Tapoter, partager. Tapoter, partager. On appelle ça le tapotage na bino, na ba partage na bino. Benga mo bandeko ndeko tozalaka na bango awa. Voilà, tapoter, partager, vous booster live. Marquez ba signalement eza mwa mingi mais ekosimba nango, OK? Esimba ba OK? Tapoter la famille, pardon. Non, ça va changement mon avant. Tapoter, tapoter. Ocha ba ker ya pembe. Ocha ba ker ba coffee fil. Ba Cindy Love ocha ba ker ya pembe. Ocha ba ker ya pembe. Maman na ngamba bula zalano matilanga bandeko batu bazoya pona za concentré na makambo ona ningi na loba. Voilà, merci beaucoup maman na lokola ye otala nga bandeko oyo. Bonsoir, oza bien? Bonsoir Marceli, bonsoir, ça va? On va bien. Je pose à bien le dos. Très bien par la grâce de Dieu. Je tapoter. Non, je vais au canal micro. Ah, ok. Voilà la famille, bonsoir, bonsoir, Nakasi. Avant de bandaka ne balba une minute de silence, ne ka izala rapona luzito. Le bien fait comme ce que ça la bolamu toujours et botambuma. Ko ça la bolamu na mokili oh. Vraiment na tcheli bino photo ya artiste so munene. Aimba pe na quartier la te mingi bavoka na ye ezali bato nyonso bazotia bavoka na ye komo na ye junior nani junior bokomana na se junior nani kuto matate eseli boyo olukilaka makambo donc junior nani kuto au comité junior nani na se komo na ye nani junior nani na comment on na titre maman Chavas obi komo na ye asuka te Junior Amboui. Junior Amboui merci Célébro Junior Amboui voilà connaissance poto yeba ke tozana mama tanga voilà Junior Amboui atikaki biso liwa moko ya vite fait ka ndenge balobi ba famille na ye
ozwaki mwa parti moko lobi ntango bandeko bazosala live ndeko ne moko boye amataki alobaki natiaki yango na YouTube nanga so boke na YouTube omona ndenge baexplikaki donc mwa liwa ya mbangu ka ndenge ezwaki donc na kati ya mosala kutu eza pasi mpe mawa eloko nini toposte artiste oyo eloko topostele bandeko tozwa baexemple kozala bolamu efutaka tomona Koffi Olomide mbala mingi tomona bato ebele omonaka moto akufi boye bato bakomi kotatone me ndenge mopo baposte ye te me oyo boye azalakaki ngandi na ye ti me oyo azalakaki ngandi na ye bandeko bolamu efutaka mwana mobali oyo bato nyonso bazotémoigne mpa na ye ti alongwa pa Koffi soki ça fait combien de temps po ye moko célébrer aza wana bazala histoire na bango nayebi te soki bakozala mbula moko na célébrer bien moleki ya célébrer to ndenge nini bayebi place oyo bazala bango nyonso kuna na quartier la azalaki leki na ngai azalaki leki na ngai tala bagene nde bakokufa bamikolo bazotikala leki bozomona mais le bienfait na ye ti alongwa quartier latin atikala kokefula te mpona mopao aloba tozalaka na biso bato tokoki na biso kotonga ndeka tozalaka mpe moko na tongi nanga mopao moma na bete mpe bodire biso na biso me ya koleka plein boye aleki boye na bato ebele abanda koloba di n'importe quoi abanda kofinga Koffi aya eloko oyo eteya soko oke na page ya mopao kelke so baproblème mopao aza nango na Congo na mboka na biso baza kokangela ntima oyo baprovokaki ye mpo bakweyisa ye nani tomona nani roi Baudouin te mais azwi temps mopao azwi temps ya koposte mwana mobali oyo ya kopresente bamicondolence na famille mpo mabe mpenza oyo mabe ndenge ezalaka mabe asala te bandeko oyo boza bamusicien boyoka oyo boza na balider na bino oyo bobetaka stanso oyo baplace songolo eteya bino eteya kolongwa na koye kolongwe na musicien bo miziki boye olongwe alobandi kofinga mpo bazwa kote mosusu oyo chroniqueur oyo ozali kolobela kote oyo oyo na bandaki kolobela fere leo nake pa Koffi na banofinga fere mpo bamonanga nini yaya ozomi timolela libulu donc oza kotimola libulu na yo okoyeba te ozomi timolela libulu tosala bolamu mpo bolamu efutaka moto akosa biso te mabe efutaka te bolamu efutaka soko omoni ndeko na likamsola na ye benge ata na privé ata na nini ke oya kotanda mutu boyo bana kofinga efutaka te botala lelo Junior oyo azali koyeba na quartier latin lelo atikaki biso me fo mona tozomona papa Sandra Kazadi ba Christophe baketi kuna bazokende donc quand même bazosala signe ya reconnaissance ya papa na biso oyo très jeune hein tala jeune ba jeune toyebi te monde onso toke wapi tozoyeba te ba jeune nde baokufa vraiment. Merci beaucoup en tout cas nalingaki na en bref ya kotia mwa lombangu ya kolobela likambo ya ndeko na biso Junior o atiki so très jeune mbali kitoko lobe to moni ser moko asala live azolela bazotuna zalaki chéri na yo to nini sera rabite chéri na ngati mena yebaki tozali kosola na ye camarade nanga asalinga passe pour liwa na ye eza ya brusque basola kina so jour nini donc azolela batu bazokoma bikomela wana ye alobi tete botika bango koma bikoma na yebi pourquoi na olela donc vraiment molimo ne pema na kimia famille to présenter ka ba condoléances ka ndenge ezalaka ba courage na monde ke esali passe pour ba jeune boy koki ba sala moi vie na bango yana aza jeune aza na poto azo luka azo sala kayu akwa kozwa asunga libota muso mona mama na azali tamso mona pe papa na yazali mais tala ba papa ba parents bazokunda mwana ya jeune boy garçon elenge boy tala ka mbebo place avandi tala kitoko vraiment mabele mokonzi yo muto ya kofinga bato mpaka mwini yo muto zokota ka makamba Koffi po bana koloba n'importe quoi o bana ko manquer Koffi boye bakango bele mokonzi. Voilà la famille na tia en bref mwana c'est le beau akoloba akobandela wana
tia okota profond kandi na ba moke na loba to soma ba billet concert ezali na moni bandeko ba ko benganga famille latino eza ko benganga mama Sylvie est-ce que mon père aussi aye est-ce que mon père onde mon père a un problème té mon père a un problème mon côté aza mutu même bana auto botaka e moko gangela pe mwana olinga sala mwana pe mwana boyi habite mama na lingi na ko sala te donc makambo eleka kuna aza na droit malgré toyoki verso ya Yves toyoko yoka so verso ya Zasi soki Zakari soki nini ba différent ndenge ko finga Yves ala tanga yaki alobaka oye alobaki amachaki ba monte amanga ki respect na mutu te alobi oya monaki mais to moni zacha ye aye ko manquer Yves wana aye ko loba n'importe quoi donc aye ko manquer pa mabe ko loba se ko loba n'importe quoi bon wana toza kuna teme to loba ya nka toza kana ba respect pona mutu zo loba na mutu msupe mutu ala pe ko yela yo pe ko su ko répliquer pe o sepeli na ngote donc makambo lega pa mo pa ko ndenge lekelaki exact za vérité ndenge ezalelaki mon père walingaki na ete ba réconciliation wana soki ndenge ni en tout cas zakine pesa prêtre te ya prélevé donc amona ikaka non donc azana na portion na ye ti ndenge bozokela ngo eza bongo eloko changer zate eza peza bongo c'est moi qui teti na moi qui gros donné ka ndenge zalaka en tant que mon père en tant que mukolo po bango ngeso zeko na ba petit na ye mukolo na zalaki te mon père azalaki mukolo donc ye moko wana zaki ba petit ozomona donc kofi asalaki oya asalaki bon matilanga batu ba osenga ba demande pardon bon matilanga batu ba osenga ba demande poto za na sujet kaka moko bandeko nanga na moni bandeko baza ko benga ngai mama Sylvie boyebote mo père oya na semaine oyo to koti en tout cas vraiment bato ndimite to yebi na teme to tala nan non ma fala ya semaine onde to côté bo lobby da jeudi vendredi samedi to bita tam super mon appelle samedi surprise mon appelle vendredi tam super lobby donc wana eza makamba boulot ba yemo na bureau yemo ka yebi ndenge nini ako sala ba programme ne bo somba ba billet bo réserver ba hotel makamba ya biso eza kitoko ce que loko ne to négocier na minute loko to zo négocier pour tala ka bino me bika ndeto bana concert bana 20h ba 0h concert ici là ka siko talaka biso toza raté que concert ici lo ke là ozomona ngolokola donc ba tumbolo estomac ponge ya raté donc à ce concert ici là bazo négocier na place bon moyen lo baloba exact mais to kene après concert toza na ma place mo to kene ba obungisa ngondeni to kolexa journée on a bouton lo ya air wana to nitala ba inzo ina biso donc boya bobanga na binote o tamusu boy yo pe muto zana na place olala te ya to l'excellence na bar so to sisi to kena so place to mela ko l'excellence ba eba o ba mela ji ba meli ba o ba mela verse ba meli ba o ba mela moi ko ba meli pourquoi ka moi buto e koma 5h o ko zonga na 5h mbala moko akene na gare o ya ko zonga na ye na après net biso o to zonga na biso pourquoi to ko si sa pongi na biso kuna na hôtel la place na biso auto de ça ba 5h 6h on te raison to l'alta 2 heures de temps to weleli ba bise ndenge kaka ezalaka papa na nga sele bon atiki maloba na maboko na yo donc au bandi place to bandelaki na ndenge to kokena ngo ndenge papa na biso junior atiki biso au pesi moi exemple na au pesi moi témoignage na ye longo wana ok makambo ba lobi pona mopa ba version ndenge ezobima mais yo maintenir nini na dossier yango après pona concert ba promotion quand to kende voilà merci beaucoup natikelo maloba to tapoter to partager ouais bonsoir à tout le monde donc plaisir ya komona cet amour, cette volonté cette volonté, cet amour toujours l'accent à mon pas au Mokondi. Parce que ça manquait pendant beaucoup de temps, beaucoup d'années. Fallait qu'on m'arrête un moment à boy. Que tout le monde a tellement, tout le monde a eu ba valeur ya Koffi Olomide. Azo à part n'a pas mettre en valeur parce que via ça ba jaloux tellement ébélé n'a eu beaucoup à comprendre ensuite ba tumsu ba comment ba jaloux n'a pourquoi mais c'est que moi j'ai réussi
j'ai compris que koumela ya vie yango créa ba jaloux. Koumela ya vie bato bazolinga ba comprendre yango na ba façon nyonso. Mais nzambe nde mutu ayebi pourquoi mwana mobali wana papa wana yaya baleki na ye pourquoi oumelaka na mokili. Parce que na mokili oyo mama Sylvie mutu aza parfait aza na ye te. Mutu aza parfait aza te. Nous tous on a nos erreurs. Toza pe na ba bien fait na biso ba oyo ezalaki mutu msako oyo ba non un tel nga na kozwa part na po na bien fait mon basala anga des zones de ba rambo quoi de ba rambo parce qu'on a plein de témoignages on de lesquels ngai voilà la famille lesquels ngai témoignage lesquels ngai eza muto ya bengi o ya benga kingai azalaki en plein fête yekuta kipa ma musique te. Donc akipaka yango kutu te donc ye même bovandi boye aza na vie na ye o ya sala carré na foyer na ye na makam na ye na ba prière na ye. Mais il s'est permis ya ko benga nga po yebisanga ke vieux aza musique. Il a essayé à relater nga moi ba prise kaka ya vite fait. Mais ils n'ont pas si mawa. Ils n'ont pas si mawa. Comment les gens vont être jaloux à Kofi comme ça dans les villes du Karabouye pour ne pas payer l'eau comme Mogo Bouye en plaire. Ou bien besoin de conscience pendant que tout ça la mabé. Mais tellement moutongo ça bima de na miso batu mabé. Bino besoin de cliquer mabé sur koyo. O eza nango net te mais nzambe pe azaya bolingo azo confondre ga batu. Parce que l'histoire entre le continent et mais ba o ba yoki vérité ba yoka vérité ba o pe ba yoki lukuta ba yoka lukuta. Mais c'est que moi je vais demander à tout le monde, à nous tous oyo ve ataka mutema na biso via loba na biso ke ba Kofi Phil ba Kofiette les loto comme na ba Cindy Love ba team Cindy, nous devons protéger ces messieurs ici na ba façon nyonso. Parce que na mboka oyo na oyebisa bino Kofi ndiraza na respect ya hypocrisie na miso bato. Ebele ba o respecter Kofi ba on na Kofi na hypocrisie. Baza pe na bolingo eza sincérité. Donc avec tout ce qui s'est passé dans la présidence, moi je vous dis le monsieur là il m'a appelé pour me dire tous ces cadres au Nyon Sotoyebi en mboka au Congo, ils étaient là. Peu besoin appuyer Bouzoba, on a tous été déjà préparés. Préparé déjà. Donc, préparer déjà tout. Mais, Babosanaïki, Ramba Lobar Nabiso, un jour, vous direz que je suis prophète. Azapena Nzambe. Azapena Nzambe. Alors, to zalanaye, to appuyer, to batelaye. Le message n'est pas parfait. Le message n'est pas parfait. Le côté des chroniqueurs, ce que Kofi a fait pour les chroniqueurs, moi je ne sais pas s'il y a 2 musiciens ou 3 musiciens qui à Sala ba bien fait dans ba chroniqueurs, ceux baza 3. Kofi a dans 4 à 3. Ceux baza D, Kofi a dans 4 à D. Ceux baza moko ezaka Kofi. Parce que nous on a vu des défilés de journalistes Oyo, j'ai Aïda. Mais le loba comme contre, le loba comme on ba bannir pena kombo ya Kofi Olomide. Donc Kofi Olomide a limwa na ba façon nyonso. Mais nzamba confondra bango. Donc pour notre Junior Amboui, c'est un petit qui humble. Il était un bon chanteur. Il savait respecter tout le monde. Il était aimé. Mais au moins na mukilo yo mutamtaza ba problème metam susu azoki mo ba problème moko il savait pas comment les gérer et les lots ko perdre donc nzambenda yebi donc et le retour le baraka oyo baza ba proche ya avion hein c'est le beau
Balobi via un avion. Ouais. Viaza na quelque part déjà maman Sylvie. Baza na ba paniqué. Ok. Viaza déjà quelque part. Viaza na déjà quelque part avant de se concentrer parce que le monsieur Betelinga il a vu amour ya Mamasi na Kofi. Yemorabi cette dame là alinga pena Kofi. Oh basi mususu mona kaka la miso abatukuta ngala na osala moyebo. Eh Mamasi. Donc à la Kisiango Penza, parce que ça, pour faire ça, Moutou, que sera y place Moutou, à tel qui n'a pas façon. Lui, il a regardé Kofi à le messie. Il est comme moi, je le vois dans l'émission, il était posé. Et là, il est charisme au Kofi Azalagi, comme il a un niveau à big, le messie là, il peut diriger ce pays. Abi, j'ai pas compris. Tout le monde a agité, mais lui, il gérait. Vraiment. Il gérait tout le monde là dans ma bêtise là. Donc c'est un message pour diriger le pays, à diriger le pays, bah comprendre. Parce qu'il a ce niaque là, il a ce charisme là. Il a cette intelligence là. Oui. Donc le monsieur vient, il y a na yo, azaki posé. Donc comme ils sont dirait, il y a un organisé qui fait un protocole, bah du vertige, bah on comprend. Mais comment on doit go en avance na bisoboy? Bah oh bazala kiwana, ils ont vu qu'est-ce qui s'est passé. Hier logo lesquels est kaka na a pengle mo blo moi ba coin abi respect o ya monaki biko bazala ki na devant vieux. Il est étonné, il y a au monde en ligne banga basala complot pour ba détruire Kofi, mais na reçoit zalaki nango. En tout cas, c'est un type il faut à craindre. Ah, mais Bino Bozal raconté, on va essayer de développer comme dans ça, je crois bien que on a préparé un voyage au Bazar. En tout cas, c'était un complot, je vous dis, ceux qui viennent avec visionnaire, ne lelo, Toyoki Pena, et si les lia Kofi, na matongi pe batbalati pena ba costume, yango na sepeka poto yebisi bango ba mandala na bango kauki babwaka na bango. Babwaka na bango. Donc mutu la Kofi, c'est pas donné seulement comme ça. Donc dans banza bango tout, ils ont compris que Kofi a sa facilité. Na yebiso maman Sylvie les messages lo banana na téléphone alo baka Kofi za mystique. Donc ba comprendre était présence malama. Donc ba comprendre était comment azo yebisa ba makambi za ne poser sur ba banani bazo loba bazo loba Kofi boye mutu ayego pesa bikobi micro ayemba omba bikobi azo ko yemba te. Yo luka koyemba na mopa Kofi azotale kaka. Bonsoir prise 3 fois. Via BT Kara ya 3e fois talega baluki na ye. Scandale. Bino bolobi ke mutango azalaka mabe. Mais boluka asolola na mutu oyo azosala hypocrite. Donc ye pona ye angaki sala ki malin ke ye azaka na problème à viete, vie nem tazaka na problème na ye. Mais il faut ça la clair. Quand tu envoies tes gens ba finga Kofi l'homme de l'élan des mots memi bon na poto. Non, nous ne sommes pas des bêtes. Erreur à sali yango na bato belé ba comprendre siko. Groupe wana mobimba tanga lobiga ge. Maintenant je vais appeler notre ex chef d'orchestre Papa na Keina. Batu nyonso ba komi agité. Batu na nyonso go na ba Zakari wana tout. Bazota la action. Auto ça la réconciliation ba tikali ba paniquer ba comment muto ko comme na niveau yo a sauté biso premier après ko décorer mutu ne ba oluka siko ko fi ba la réconciliation quelle émission te bango ba monaki aza mwana wenge complexé mais Kofi n'est pas un complexé en tout cas na osenga kaka to appuyer vieux to sala ne pena sincère 70 ans eza ntsakate na okesu na page ya côté ya bato bazo yima oh Kofi non mais il a droit à rouler la bana na ce sont ses enfants
Ah oui, so totali na carrière na ye totali na carrière na ye totali na vie na ye bana oyo ya vandi na bango bo amemi bango na bekso azwi bibero atie eza les 3 enfants wana ce sont les 3 enfants lokola efanjo ndenge azotika bana na ye nayebi te place wana koloba nani yango ayebi te ke via sala ba émission alobaki le plus malheur na ye douleur na ye il n'est pas ensemble avec ses enfants nani yango ayebi yango te il parlait de ça non il avait besoin aux esika mona bana na ye si le temps est venu ba minou ba zongi ensemble ba Rocky ba Manono ba Keke ba Elvis ba Aristote ba Rocky mais pourquoi pas les autres là pe ba zonga pe na papa na bango pour pas fêter 70 ans c'est ça oh ba le scandale bino sikoyo oyo bino bonaka malheur à Kofi bo mona mabe moi je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi. Balobi maloba o minu alobi fallait ne pas oye mo sala mona ndenge a privé non ya pas pour les cas sous terre parce que asadi aboti bana ba koli c'est ya bana be pas gérer parce que ba leki na bango papa ko gérer sous bana ça se passe comme ça celui déjà il y a mo koli ba leki ko ba na sima na yo yene to gérer bango les enfants papa comment quand mes enfants me manquent, ça veut déjà tout dire. Il a besoin de ses enfants. Il a besoin de ses enfants. Oui, pour Minou Aza grand sœur, hein? Bon, ça la caca. Mais oui. Mais oui. Non, mais oui. Mais oui. Non, ça coûte que donc parce que Minou, elle s'est séparée avec Viena Agini. Elle avait quel âge? 10 ans, 11 ans, comme ça, 9 ans. Mais aujourd'hui, elle est maintenant grande dame. Elle est revenue vers son père pour aider son père. Amoni que papa n'a pas de souci tout ça na biso tout. Oui, alors vous maintenant Moi si on ngolobe Minou atika na âge à 2 ans avec asiko akoli ayem 9 ans, 11 ans never hein? Yanga lobi non mais akoli ayem la propre c'est là, ayem la propre volonté na et pour na minute Minou aza na muta ko mandat pour na papa yemo ndo asala makamuna ki non mais maman Sylvie bana wana bazana mike wana wana marge mikete bana mikolo pourquoi tana bange kokati ba mobaya il faut que tu maloba non le problème eza likambo ya bana te eza likambo bana te likambo eza place ya ba séparation na eza ba manipulation ya ba papa ou ba maman papa ko fiancé bino pe il faut pas voir votre mère maman pas ko il faut pas voir votre père. Mais ce qui papa ou maman ont une conscience. Ayebisi bana que non, c'est le temps maintenant. Beaucoup de monde papa la bino, beaucoup de monde maman la bino. Ça peut se faire. Moi ça m'est arrivé. Mon fils à moi, mon premier fils. Ma cabane maman na ya tikela inga na âge à 2 ans. Mais t'as bayo kuta na maman na mon fils déjà, il avait 14 ans. Il savait même pas comment parler avec sa mère. C'est moi qui l'avais expliqué. C'est ta mère. Va parler avec ta mère. Vraiment tu vois? Donc c'est pas chose facile. Les gens parlent seulement pour parler parce que c'est n'ayébité pour ba mona rabaté combat Kofi Olomide. Mais bazala ba para bazala ba responsable. Si moi j'étais un mauvais papa, je pouvais aussi trahir la dame. C'est comme moi na yo wana siko ya 14 ans. Comment peut ko benga maman na ye moko? Si ba koma kutu ba camarade kutu ko leka na moko papa. Ba koma ku ba camarade mon fils maintenant il a 20 ans. Ba koma ku ba camarade na maman na ye ko leka ku na moko. Mais nga parce qu'on a la jaloute. Je vais voir ça normal. Voilà. Mais ba parents oyo, ba sœur oyo, ba ozala ba contre molema. Mais na yebite sur ba bota ou ba bimaka na ba nzete kaka boye pour réfléchir mal comme ça. Moi j'ai des enfants. Mon deuxième enfant,
mon deuxième enfant, qui le gère? C'est son grand frère. C'est son grand frère qui le gère. Avant que nous tiquions la classe, mais moi j'avais fait mon pas déjà na bas âge naie, tant à collier azur élève à l'équinae. C'est toujours comme ça. Minou maintenant, elle veut prendre ces relèves là et tant que dame na kata libote ya liboso ya kosangisa baleki. Binosko boko en vouloir à ondeni. Vous avez quel esprit avec cette famille à Gwepa? C'est méchant. Lelo Didi tangazo yoka papa na ye. Ça le fait comment? Ça le fait du bien, non? Bon, to zonga na batu. Moi nana tangaza epeme na papa na ye pe na tabazaki en bon terme. Moi nana zaki na voix mususu. To za la réaliste. Moi nana zaki na voix mususu maman Sylvie, tout le monde le voyait que petit azo planer likolo mais lelo petit aza moi na se. To ignorant moté. Nazo rappelé. Voilà la famille. Wana c'est le bon mouton. Le bazu appelle. Pour na koloba makambo ya ndeka makambo zo leka tozo cha bref. Maman Eline, maman Elamba na bossa ni kuto komuna mona ga des chiffres wana. Okoloba na ebite fongola miko soko koloba. Maman est là. Donc, il faut pas comprendre que l'état est venu. Papa, il a fait tous ces temps. Il avait quel âge? Via Salataba, le soba, le Biba Sangana, Tamba Kabona ina Bananae. Il avait combien? 50 ans? 60 ans? Aujourd'hui, il veut atteindre 70 ans. Pourquoi pas se voir na Bananae Nyoso? Oui. Si le nom la mona batumsusu ba leka na télé, ba commissaire nyoka longo zaina bana na ye. Ah mais oui, c'est normal, mais botte la sko était ya bana na pesa ndenge nini. Ils étaient pas parfaits. Ils étaient pas parfaits, ils avaient des problèmes mais et comme dans moment morobe bana nyoso ba se mettre d'accord, oui papa bali to sangana papa. Lelo total la papa wemba lelo bana nde ba komi par pied total la emenea to linga teza la ba plan moko répéter non et ça la kitoko ta to appuyer ba star na biso lelo mutalongoli tatouage ya bana na ye batu musu ba osepela nango oh eloko eza normal. Comment c'est fait que boko osepela na mabe ya batu etage dans le public oh to mona makambo ngezo kende. Tout ça, par exemple, Michael Jackson, il y a lelo, banana e bazana na fierté. Bastaro, nyon su ba kufa, banana ba on lelo, bazana ba honnête. Bazana ba na ba pays na ba on bazana ba na teke ba ignora kabango non. Tout le monde a ceux qui ba sali moi cérémonie moi au moins ba présenter au moins na star ceux qui ndeni. Bon, pourquoi pas boningi lelo Koffi Sangana bana ye, banana ata ba ko ba sola te mais papa na bango zana bezo ba za l'ensemble. Le lopé to cause la toza pe 10 mais toza kaka de toza kaba pire les restes ne zaka kaba to potala c'est la vie. Oh c'est le baba lobby oh abengi papa na keina soki keina soki keina po aye bake azape na bana na ye pe didi na ye bazali non mais pas viens abanda ko benge kombwana lelota batala ba émission mingi ana lo banini papa Jonas émission mo balata bilamba via lata bazin alata chemise ya ba dessina ba Koffi a présenter Falina. Bonsoir. La belle. Tu vois? Non, bah soit que Koffi na Fally baza soki non, Fally est façonné par Koffi Olomide. Vous comprenez maman Sylvie? Fally est façonné par Koffi Olomide. Mais à cause il y a succès, à cause il y a hypocrisie, il y a un comme ça l'ondesco il y a comme on a l'attaqué, abim sonde Koffi mtazara mabenaï. Non. Tout ça va réaliste, total la peine à missout. Tout ça la peine à missout.
Non, bafani te, mais parce que y a na kati ya présidence aza na bateau pe baza na kati ya sillage wana ba organisera ba fête. Eh. Comprendre? Tant de bafandi basali mwa boule. Na kati ka ya boule wana mutu msu pa bengi vie a expliquer vie. Pour pas te le baguer, tout mis tout na ba question vie ayeba ki ondeni parce que il y avait quelqu'un où la benga qui vie pas qui bisa vie ta la place ça boye ba nga ba sala boye. Les rambo est venu a beti musique ba matina puis c'est bon ba commencer ba mangas na bangwana parce que basolo sera muto ba yokanit basolo sera muto yo o basolo la nango ayebite que il y a un groupe de gens o ba leka ba finga kofi nana mema ba on a poto non tous ba ignorante quand même Fali s'est façonné par Kofi Olomide. S'ils vont parler, on refuse pas, mais il faut respect Mogozala. Faut respect Mogozala, respect mutuel, respect Mogo tangible, il y a vérité, il y a sincérité. Parce que nous ne sommes pas là pour cliquer toujours bah bêtises, parce que c'est pas notre comportement ou caractère bisobana latino, mais on a des choses aussi peut-être bah témoigner. Comprends? Le problème c'est que le peuple congolais veillons respecter nos musiciens. Papa Luku Konsampu, il était ami de Papa Luambo. Ils mangeaient ensemble, ils faisaient presque ébélé ensemble. Mais aucun jour, Papa Luku Nkwaleka na TV pas finga Rochero. Toi finga Papa Verkis. Non. Non. Ils ont pas bah saliamote. Bah papa manda chebwa. Yo kasa zaki na ba préféré papa manda chebwa, ba préférence na ezaki ba wenge. Mama bena okiti kwa. Mais soka ayambi ba musicien nyonso et le cas normal. Aujourd'hui to okende to perdre ba valeur na ba buzoba. Nsoka tant o tozana ngo peuple congolais faye bangi tozana tant de grâce. Tant de grâce au maman Sylvie, ceux qui biso congolais, tu comprends, on te changer mentalité. Avec tous ces biens que Dieu nous est en train de préparer pour notre biso, notre comportement. Tu retires que là-bas, il la peut te comme un échec à solo. Le long, on est tous en joie, on a dit que RDC et qu'on mette à bas les lots posés de personne. Qui pose, qui toque, voilà. Parce qu'il y a un problème, il y a conscience, il faut qu'on ait un peuple congolais qui, tout comme on a tant de grâce, nous avons touché la conscience. La famille, tout tapoter live, tout tapoter, tout partager, peut-être tout. Nous avons ça la conscience, il y a moutou moko na moko, et combrer, mboka mobimba, ba guerre par-ci, par-là, ici, là. Mais on comprend pas ça. Tout ça kana ba futilité, tout ça kana ba biloko mungezanga mutuna makolo, oh kuna ningi, allo bakaka ba mona danger. Non. Mboke tambula na batu nyonso fo ba za la danger te. Mboke tambula rapé na bolingo. To tika na ba ki danger wana to luka nan. Tous ça non reconnaissant na ba bienfait ya batu msusu. Mboka momba mutandima mninga zate. Mboka nini ngola ndeni nombo. Donc au fait que le bateka sangana bana papa vers qui ça n'a pas mana jeune fille non non ma problème non que l'homme bala jeune fille lokola tout eza mwana mutalo mais ça loba ka mudja yo moko kena eza na posa bana nyonso bazala mama Sylvie mino a Yesu mama Sylvie mopa wa loba aloba te minu azama kila ya Kofi Olomide Agwepa na mikanda na bango baza les enfants de Kofi. Quand il sent quelque chose, il peut faire quelque chose pour sa famille, elle a droit. Il dit pas côté la maman naït. Bon, pourquoi pas Minou que t'as côté le papa te, alobi, to sangana, to faire plaisir na papa. A passer message, ouais. Comprends? Après ce message. Parce que, Didi Karatem de Bazara non. Il y a d'autres enfants, peut-être, sous Basola, à peine viété, sous Babeti, une année, 2 ans, 3 ans, Basola, à peine viété. Minou, il y a bien, Minou, quand l'obi est au sangana.
Ayebike, les moments yango yé, parce qu'on ne sait jamais. Et ça la tête que lelo papa, soki moi problème, minazo bima le devant, tout le monde a bana momba komoya, o bisope tout ça ba songolo pagala. Non, tout le monde a bino déjà ensemble. Lelo papa wemba yi wanat. Bana bazaki ensemble été. Tala nengisko yo, liwa ya papa wembe komi ridicule. Est-ce bana papa wemba bako wela mbongo? Bana papa wemba zalai nango? Est-ce emenea? Emenea a cause d'un problème na bana na en lelo, soga zaki vivant. Parce que basangana gite bazwaki idéologie papa na bango te yango lelo bana bakomi des bandades. Hein? Est-ce que c'est que cela mineux de faire cette demande? Mais aza yaya te bozo ka tendenge noko azoloba. Aza yaya baleki. Aza même le nez de la famille, donc aza na droit ya sala makambo wana. La famille to na ko boma ba moto to pesa moto te. Balobi aza na droit ya sala mbaza ba yana. To za na batebele abandonner bana. Balingi to tanga bana na bango te. Bazo tanga kutu te batiki balongoli ba tatouage. Siko to lobani. Siko bomoni o aza na posa bana na ye mokila eza vice versa. Nzambe. Koto yo mutu aza na besoin boye koto yo mutu boye donc normalement na kote la na sujet wana te to lobika po eza na réseaux sociaux to lobika to kote ki présente pour na ba promotion na makambo ya Noro Junior na biso atiki biso. Non, il y a autre single les 12 tout le monde a zalana maman Sylvie. Concert Oyo, moi je le vois comme un concert, il y a Michael Jackson. Quand Alnagi a un concert naïe. Ouais. Bonsoir maman. Ozana nana ozoyo kwa wana ozana téléphone mususu ozo tia moi volume oko diminuer ndele moi bruit mo ozo. Bonsoir maman. Te nde mutaza ngala lobate mutu ndazo peso bonsoir kuna. Papa. Muta matiri kolonda peso bonsoir. Bakitisi balobi aza muta désordre il paraît. Ah, muta kingani, muta fanjo. Ah. Ozo kama ba bruit mo ozo wana. Batu basa non. Ozo ba bruit mo ozo wana. Eza téléphone to. Ndezo lo ba côté na ngala. Oh. Et pas na yote. Ngani na lo ba ezo zo. Nde pa na yote. Ngata. Mais kana okangana micro. Kangana micro total. Allô? Ah, donc moni on dirait que vous tapez na odan. Sala boye. Qui tape na matsosus. On dirait le colo qui appelle peut-être qui kitana na matsao. C'est le beau kitana matsao. C'est le beau kitana matsao. Ça va. Zana kitana na matso. Pona mwa bruit wana elongwa. OK. Yo za mwana fere gola. OK. Nangasi tata mo ya ko déranger nga awa. Zana ko na matsokas. Po mbabula pe azate mutaye bien. C'est le botina demande. C'est le botina demande. Bonsoir maman. Eh. Bonsoir. Oh beno afula pena nino la map no pour le flip pour. Yo ko chango teni su maman. Eh. Mais obunga bo muna na su. OK na pia. Chota mate mama. Musalati. Mona wa kichinga kuna. Yo to kichinga bo musa kichinga. Ngai. Mais ngango baba ksaboyo. Ona yuta munoko yemoko vie. Vie to sa musa mona pale na kala. Ko chaba pano moko wana. Tazo sisi ko sala matala lobi. Oza ba revi na ngai. Ngaso na hotela ba pano na mona bana na ngai sa ngai bien. Yani nga bana lebi. Wana utena munoko ne pa mutu muso to yogo to kina mungone moko. Tuta fusa bana alia mama alia na bano ba yaki wana. Na akenda yeti na biro na ye. Hata oti fotongo. Ayo ba kesona zo mona boye bana na ngai sa nga bien. Batuko kanga bana na ye. Eza mukuna feti na ye. So you mona na lungwa lobiana. Asa yana bango, asa makila na bango. Oh, muto baloga yata. Wala ndio kuna bango propre. Muto afungula bango yata. So sengi baleki ni ba yakuna. Iyasa yaya. Bon,
Et déranger Batou, pourquoi? Et déranger Batou, la communauté, bon, on comprend le thème, ma camarade. Congolais, ça a des mois là. Il y a beaucoup de temps. Parce que je veux me parler de ça. Ah, j'ai poussé un mot. Après, je suis entré elle faisait des gagitoko. Bala mamonana. Bala beba kuna bango so amuri pe jour moko. Ku Philippe ga. Totala ga nzamba tu akosunga tami balé tami satu. Totala ga boya boya ka tamo tami balé. Totala ga bana ope ba koli ya ga même bana ope ba mikolo. Bébé azali. Azali. Ba militaire. Bango toi ya. Ça bien. Bango tout et ça la mon ba direction mon côté hein. Direction mon côté bango tout basala. Et ça bien. A Diego, l'Angleterre, maman Wifa. Bon, c'est ça qui toque. Ah, ok, merci. Merci dans l'idée. Oui, mais maman. On s'est bien soudé sur un match. Parce qu'il y a un match à junior, qui dit vraiment, gratis. Ah, la Lili. Alors, ma belle a profité, lui, mon père a posté, ma belle fait naïve, vraiment. Vraiment, ça lui passe. Junior le baraté, maman. Junior le baraté. Le baraté. Mwana kauka. Ah, Junior. Ah. Mwana kauka. Mwana muke. Ouais, tiens. Akufina agini, maman. C'est le bakufina agini. Nous badons. 43. 43 ans. 43 ans. 43 ans. 43 ans. Asana Luko? Ouais, c'est à qui avant. Dès qu'il a vu ce moment, quoi? Vous avez l'équipe de 5 ans. 8 ans, 6 ans de qui est? Ah. Avant. Ouais, t'es à Junior. Alors, c'est pas fort, hein? Un grand musicien. Ah! Ah, bah, ténor qui toque. Abeta a tour na kin bazaï na on a vu. Ah! Ouais. Oh. Voilà, moi, qui, au jour, viens pas à premier équilibre, t'en as qui? Dans l'Union de France, voilà. Il y a pas ça qui n'a qu'à dire. Si, Azaragi. Ah, c'est ça. C'est ça. Ah, viens, Limbisana, hein. Bien conseil, ma belle Limbisana, hein. Pas Limbisana, hein. Ah, toi, Junior à qui avant. Junior à Mbri. Ah, facile. Bon, faut pas ça va Junior. Ah, ben, ça te dérange qui Ouais, santé dérange qui est, grâce à moi, malaise, tension. Mais on ne sait pas maintenant c'était dit à quoi. Parce que petit n'a pas benginga bino mais on dit ces derniers temps pour grâce à là moi là raisonnement peut belé tu éviter ça guiné. Bateau va vendre zala na ekuna na nini quoi. Au petit ma bi oui vieux to za mais yo bika yé pas le barata ça toujours calme mais tu éviter que c'est passé par daina ndengwana. Ce qui paraît bah beaucoup dans la chambre déjà koufi ce qui peut donc moi histoire on peut dans toujours peut non peut bah claircir on peut bien te quoi. OK ma trop la famille quand on écoute en anglais ma quand on écoute en anglais mboka poto ko za ne solide moko so ne solide ko mate ko ne solide. Ah. Tu père on soit juste ça ouais. Soit juste ça moi soit il y a dans non ben et moi là. Ah il dit ça maintenant s'il y a un problème bien sûr. Ah. Allô. Allô c'est bien Makasi. No yembe na Makasi. Allô. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ouais, en fait, Nangana est au moins sujet, et ça par rapport à Master Ward Junior. Ouais, Junior. Junior, peine à respect de mon pao.
Ouais, akufi nini nango? Akufi nini? Ezali crise cardiaque Tony. Ouais, au côté la palais, je crois bien que Chris on a gagné Memaka comme il était seul. On a accueilli quoi. Balobi na musala te. Balobi na musala te. Akufi na musala to na parler. A parler Sambale. Oh, viens na ngai. Le Merlin, le Bogar. Les Zarathustra, ya ciel, c'est les lai. Ya mukolo. Ah, les Sambale, moi la Suisse. Na kotika abo la monnaie te ya mukolo. Kala latino la lobi na moni ve na ngai ya ciel. Ya ciel le bon lubadika. Oh, le Bogar. Le Merlin Cano, le Bogar, le Merlin Samba. Ve la ngai boni. Ouais, carré, Danger betalanga massa oyo il fallait to sala programme na massa moi il fallait to kota Paris to kende bandule moko boye pa betaka banini po et ça les gars sont fort Matro. latino vraiment moi na Switzerland latino faire de soldats makasi et ça les gars soldat, un bon ténoriste donc qui posera kitoko première kitoko donc tout carré. Qui talaka ténor wana yepina amataka kitoko makasi salinga zuwa mabe mukolo. Matro. Junior Sambale. Il y a c'est les beaux badika. Prêtre. Mais face aux autres Ve la kotika pour la yote ya ciel. Alors ça lui va bien. Ça va bien quoi. Na lelive na so bena ba mbote beleve yo yebi. Mais à son âme penza. Ouais, so bena ayi soldat makasa quartier latin ayebi na munition na ngaba ko loba mingi te. Play mais. Ouais, lui il parlait pas. Il parlait pas. Vraiment trop. Ouais, maman ça m'a boue pe ba batune côté oyo fait to beta tout le monde à Paris. Tout ça les programme moi Paris qui va beta na ba mboshi li passe tout ça et tout so il va samedi ya ça qui on na mboshi na beta na mboshi. Voilà, si vous faites beta tour na ndule na bango mais bon. Na ba boulot a ave biga ninge ke na non c'est un plaisir donc c'est à cause de temps mais moli moné pe malakinia ouais ba toi panel ba ke yo ozaya c'est le bolu badin Zarathustra prêtre ya mboka moi na latino ya merci à toi Samba na yebiso ya kosakana te depuis latino banda biso tozala bana mike totalaka afe na biso mopao tolanda mpe ka nzela yango nga pena nakoma fanatique mpe quelque part ya quartier latin mpo na vie na ngai ya seleboa ma campagne mobimba biso tout okola na batutu bayebi ya ciel c'est le beau lubadika prêtre mais ça personne Vela Stephen Vela Tilo Velo bino mpota bulo ve. Non plaisir en tout cas bon repos va dire bakayu kitoko pongi malamu la leli. Merci Pebo za la bien kitoko. Ciao. Pepele ciao Samba. Carrément. Merlin. Mais bon kitsanga nga faut la phase mais. Merci, bonne soirée maman. Vous allez bien. En tout cas merci pareillement Samba. On est ensemble. S'abonner, papa, s'abonner. Papa Samba. Donc, Junior Penama trop quoi. Sambale, Bogar, couleur d'origine. Moi, je suis Switzerland. Voilà, soldat. Voilà, soldat. Donc, yé, pour Akiti Gaga. Au moins, signé Poiti. Moi na papa Wemba donc massa na ye donc bakola na ye yango no moni makambu ya vie beaucoup na kota ki yango be pona tia petit na nga appui donc voilà pe ba petit na nga pena donc ye pena massa signé Poiti qui le la respecter au pas au makasia
Papa les qui là. Voilà pela ba petit nanga. Voilà pela ba petit nanga pena do. Oya kitia wa sambale master na ye. Donc ba beta ba vanda ba gondo, ba beta idéologie ba galera, donc ba sala pena ba masolo na ba king. Donc ba soldat quoi. Ba soldat. Ah sambale na leli. Donc ba petit pe baza pena bandi mobimba ba trésor ba kapaya ba stani donc baza pena staff ningo mona donc ba guerrier ba petit vient na bango donc baza pe kana ba vie na bango kaka baza ka ba vie na bango kaka wana ba petit nanga pena donc ba petit nanga o meki donc o moni ba changera les côtés wana ba petit idéologie bana boya vida ba petit boya vida ba petit boya vida ba petit pena donc 12 heures pendant la table quoi. Na édition 14 heures 15 heures sous 16 heures. Donc bon ben ba yebi programme pendant la table. Deux fois. Ça dit 4 fois. Ba na déjà 12 heures table 15 heures. Ayebi pendant que 18 heures faut na laver na lata pyjama na genola la 20 heures na zala na mbetu ba petit wana. Nga moko na encadré bango idéologie donc va petit va vendre avec les DJ Mosi Mutasimbi Glenom mais la junior avec beaucoup de regrets. C'était petit, il parlait pas, il était là souci à boulot naé malgré mais bon la vie c'est ça hein. Ah bah non le bané militaire. Non, il y a un le bâtard. Le bâtard. Bonsoir. Il y a le bâtard. Petit à saler à l'ingagi musala nae. Donc bon baza ba chanteur aux andé ba modogo ba babia. Ba soleil, ils ont leur voix mais danse mo boulou mais na volonté à travailler à mo pa mo kondi. Ba comme appelle Robina. Ba sola moko ba ma ke yindi. Ba joueur moko ma ke yindi mais tu ba tche bango ba tche babi. Oh, j'ai deux fois té. Ah ma ka joueur ndengo wana équipe épaule tu ba tche bango ba gagner. Bah donc a gagné match quoi. Oh soldat pena. Grâce à toi je faté maman. Chacun na quoi non ko palanga té hein. Kuna foutu azate hein. Ah. Donc petit pena. Pour latino ezalaki soki via peso espace bana obenga ngo pernati. Donc ça pena peto ana otia pernati kitoko. Ye pena soki via tikeli pena espace. Na donc abana raté ngote. Donc kitoko peze kitoko pe. Le bien. Nani na moni santé déranger Moustapha. Ouais, Moustapha le sous-soukoudou na habité maman Sylvie vive naturel Jidem. C'est beaucoup le gars Moustapha quoi. Moustapha. On a pas ça ba guerrier moto gogo tika ba on te toye ba non ba état de santé là. On toye ba hôtel ça na ba ni. Moustapha est malade tata. Ay bana ça, ay bana tata. Petit na nga moko ayebisa nga, petit na nga moko ayebisa nga on dirait comme moi genre. Ouais, na ka ngwana. Aza wapi? Aza ana poto. Aga poto. Ate besi be France. Poto pe zo bebisa bato ka to ka. En tout cas Moustapha sozoyo kabiso kasi ba junior ambui bango ba yaki pe na vision ya recouvrir pe na ba Moustapha ba yaka pe na vision ba Moustapha. Ye Moustapha aya ye moko na poto to aya na aya na Kofio aya Bexi ayaka Bexi aya na Bexi sima Bexi atikali photo na we baye aka pasaka ya pasaka babia aka Bexi na ba fali aka Bexi bango ne surtout atikala sera Bexi tilelo atikala Bexi tilelo bon tilelo ya na Bexi ba non mais batu ba mwana kaka na ba mikili kuna ndenge za rati ma premier mutu mais on dirait bon ngana yoka moi histoire moi mais comme toza masonete to boulé kaka ne famille boulé mais boluka ekotala nano état de santé na epé soka sala nini to yebi sunte quoi
Ce sont des éléments oyo. On aura besoin de. Bah, y a peine à podium, moi, on a pébé. Il y a Rob Baudouin. Bah, mon ana, bah, soit Makambo. Bah, Moustapha. Ouais. On aura besoin de. Équipe, on a Mobimba, ya Bexu, on a Onyos, Batika, la Banguma. Bah, Tchekiloni, pour Tchekiloni, comme boss. Massa, moi, on a bête accompagnement, boué. On a bête accompagnement. Tchaka, ballon, na Sima Moukongo. Ah, bah là, Sima Boya, bah, c'était Moulaï Boy. Ouais. Comme boss. On va en Angleterre. On rase en Angleterre ou Babylone, moi, bah, côté Gounara. Comme boss. Na petit morope boye. Ya meti bo abeta drum. Abeta pena batbaye ba qui pena mingite. Il est pas comme un grand prêtre, écoute, donc Rambo azana tout donc azana na village Mobimba. Kofi Olomide. Yangona to senga ba il faut beaucoup de respect. Vraiment. Kofi Olomide azana ba musicien ba koma ba boss. Azana ba musicien ba koma ba star. Azana ba musicien o ezaki aza asi akuta na mutu on dit makute kaza musicien mais aleka pas Kofi Olomide. Donc bah respect pene belé quoi. En tout cas, nga be na zoeba ete so na moni photo na oeba. Moustapha. So na moni photo na oeba ete pour wana photo la Bexi. So tali Bexi au mona ga mise mo ga mukuse. Mukuse ma miss munene we. Mukuse kwa la loi David. Il y a l'équipe Baba Rosa là, mais l'équipe moi roi David, l'équipe moi roi David. Mais poto pe kolisai, on ne poto pas comme Moulay. Na mone ak macha o man, na mone macha. Oh, aussi mon aïe là. Ja, ma pas simi, ja, pas simi. Na petit na ma ebisa kinga ah, vieux. C'est vieux ayebaka eta Moustapha nga c'est Moustapha ngo non kuta mona ka vieux. C'est ça le problème aussi. Nga bise ninyango abi mais la mona ki onde entourage ya zawana eza entourage a bien on dirait moi jar. Nga non mais so amoni na vieux akuta na vieux. Junior ya na yemoko. Junior ya na yemoko hein. Junior ya mondeni. Tamba ye na vie après ndenge zala kaka après ayebisi vie nga na kina nga kena ete te juna ayaka sukini ayaka kini akasa zonga kini on ayebisi mama Sylvie muta azongi ne kini après ça la kena mais tant via no ya poto wa no za na bango auto ozana be kini ba ne passé kuna jino zaka ndenge ni tanga ya kamikili azonga sukini ti azonga kini ozonga suka poto zonga ndenge ne moko azonga yemo donc atikala kateke atikali liboy bon mais en tout cas ça moi bali moko vraiment talaka mutukuta balobi non pas toi lobi non pas tout nzita non na ndeni kasi matati non atikala kana 2006 te ayaka kin ama awumela ka teta ayaki kin après zongi mbala moko eleka siko na vitesse moko ba comprendre te po mutukuta pesa e billet ezaki papa na ona lobi que si tu as un problème viens chez moi je vais t'aider. Ngana papa na mta ebisanga bingam na futela billet. Ouais. J'étais le nom ya papa wana. Papa na mta asombela ka billet. S'abonner au tinda demande. Comment va osenga mata. Na tinda l'invitation. OK. Mais aoyaka soka yekin ba na ozala ba on a vieille. Azali na problème te. Bonsoir. Bonsoir. Oui, en tout cas, c'est un lundi, qui vous a intervention. Nazo kabamaso msu beta boza pena mieux informé.
s'il vous plaît. Ngai naza penza oyo azalaki na junior na kin. Ngai premier voyage à junior na quartier latin. Ngam na ngena otiki na aéroport. Maintenant actuellement dans la Belgique. Et puis deuxième voyage na ngam na ngena otiki na aéroport. Junior akindaki na 2023. C'était dans le mois de décembre. Premier voyage ni bakende au album Monde Arabe. Et pardon 2003 plutôt. 2003 et puis bayo Zonga en 2004 bah ça l'album Monde Arabe et puis Kofi a proposé bongo gapesi bongo chance basa la banzembo en 2005 ndaki azonga ki poto na quartier latin on a vraie info kolobate que junior azonga poto yemoko c'est faux archi faux non toujours solo la kaka yo une information vraie ko muto pa pesa ka mbonga billet azate à cause ezalango débatté ezato solo mona kotika pour le junior azale souste ouais ton na yoki gazi ba famille comment ka bo mutu so akufi omona mutu aleki akomo loba oya yebite biso tozo solo la to pupola te to loba qualité na ye mais ton na yoki eza fausse info yango moni na sengi na mata yondo ye po opupola biso to loba na ndenge éclaircissement mabele ma 565 nalobi to solo la pembe na pese moni musicien oyo lokola junior à Kepoto en décembre 2023 plutôt 2023 nalobi te kiti mache mama mache o mete na kiti bon mache ko na kiti ba modèle modèle makambo non famille au moins si que ça to pesa exemple parce que tant si yo poso comprendre parce que tant ba yaka na vie junior asala ki tant qui papa mba mo bungi yo tant so ko kansa ke yo ke na ko tika ye ma junior ba yaka ki se mo na falite ba ki sima non ya ki tant fali azo kenda yemba na falite tenobia ayaka na sima yaka jema na ba ya Mexique ba ya se Mexique te yaka na Mexique yaka na Zenith papa si je me trompe pas si il y a Mamasi na oh vient non si je me trompe pas oui on peut le kikala quoi mais c'est que je sais tant où fallait aller qui est pas ça papa si ça du solo Allô? Oui, garçon na auto kita lobi a solo junior atika na voyage à quartier latin aya na ndinga yimogote atika na voyage à quartier latin a lobi a solo abi a solo junior ba vérifier ezala mo monter ba vérifier a solo atika na voyage à quartier latin bo vérifier. Ok. Si on te zaka na besoin de précision, les gens ont problème. Il y a un cas siko. Les gens ont problème. Si atika na voyage à quartier là. Abeta ka Zenith ya Sindi non. Abeta Zenith ya Sindi non. Oui. C'est que soka tika la na Zenith na Sindi. Ya Mamasi. Non, avant. Yaka nika beta. Pour Zenith na Salakati. Oui, atikala ouais, atikala avant ndega ba donc c'est ça quoi. Ya ngone zo sala moi mbui hein. Ouais, atikala ouais. Ah, c'est ça. Ah, c'est bon quoi. Merci pour la précision. OK, na kitina ma merci. OK, kitana. Merci. On est ensemble. OK, merci. Voilà la famille Toza
Donc, toute sa famille, hein, ma solo, monsieur, c'est un rappel. Donc, tout ça dans les bons, tout ça la kitoko. Donc, tout ça, bah, félicitations à Eza Awa. Donc, bola munaye pe ezo lobama. Donc, mutumala mupenza. Abungila kofeta mukoloma wote. Afinga ta quartier la tente. Ba bien fait nae ya ngo Izolanda. Donc, moi, ko bunga muke, ndenge za la nzela ezo kenema ko tenga mba batu pe bazo redresser. Donc, tout ça dans les bons. Tout ça dans les kamuteo, ce qui ni non. Yango sikoyo tozali peut-être azonga ka yimoko mais batu balobi non non non. Azonga suna kata quartier la tête donc étoile na ye ezalaki na kati ya quartier la tête comme la poto. Donc quartier la tête on est une grande compagnie on a yebisi bino muto aboya mwazate. Muto akoboya zate. Donc molimo ne pe manakimia. Molimo junior on a très jeune. Très jeune vraiment, très jeune. On peut même battu ndenge na poto. Ata to monde lo batu baye satana o baye ko tia batu désordre po baba na ko finga ba tirer ma be mais mon pa o penza a mema penza batu na poto na voie normal ba kenda ba ope batikala ba ope ba rata ba koma lelo ko finga mon pa o ba musupe to monde baye ko senga ba bolimbi sina ba wa moni ko finga mon pa ezana na lo côté ba komo senga ba skis. Voilà. Et en photo le barquet, mon pao, donc, aza messie à féliciter. Y'a un makamusu so tozo ka boy na ye. Abona ye. Kala papa wemba kweka boy na pojo mais, muta ye concert bien. Aye minze mwa liboso bien, lati bilamba na ye wana. Oh, batu nyoso ba lata ba bilamba na pembe basala boy. Fiso ko to kobe ko tonga na mudela mwana mutaso mitisi a pembe, akeso ma wo so mika biya noir. Ozo la naka ba dese wana. Ya ilama papa wemba kufaka na mona nani. Abandi concert bien, mangro koto. Totalara muta titilaka boya titilaka lokola malade ya ndeke. Ya kenda libela. Donc ce muta bonne réconciliation botika. Et yebani tanini oyo bakoyope koyokana. Eza makamwa nzambe. Pour le moment, ceux qui batu bakota ki na salle, basi basala ki complot bakozela Koffi Olomide. Il pas que moi retard peu muke à kota boy 6p. Ba ko tala tala ba ko tadi dilaye ba ko tadi dilaye. O makambo ya boya ki na ye, o ya sala ki wana boya ki na ye. Allez, ba mono so basale des complots. O ya ko ya na vexo oyo, o ya ko ya na vexo oyo, o ya ko ya na vexo déclaration, mais aboya ki na ye, aboya ki na ye. Alinga ki na ye te. Aboya ki Okaka, isaka ba mboka ba konza mboka, moka mwa luzitu luyalu, ezawana, mais soke zalaki nango luyalu te yaya. Hoyo. Ah, mopa wala nga indisa. Luzitu kaka po ba konza mboka to saboni. Mokili na munito ezala maboko na bango. Bato wana nyonso ba click wana nyonso. To loba nini. Mopa o mikitsaka papa. Tona posa na oya le 12 kabaka ta événement no 70 ans bato wana ba petit bato wana ba commander yo ba petit devant yo. Donc tant que yo grand frère matondo kaka matondo kimia papa mais viens abata pour ça nan ve Maman n'a rien aux arabes, moko na mokili o yebite. Viens so ko sa 70 grand conseil na robo de yo za mboka. Si ko la loba boya, viens maman o je mettre la brasate. La conseil brasate ya mama ya mwana sasu. Akenete. Abeta ki la fa passe. Abeta ki weekend wana kuna. Akaya tu ngati. Pona mani ndula onka te. Nga de pesa mamuke. Yo utu wapi lo babia hotel no makama Koffi hotel no téléphone te utu wapi. Hein? Oh, nata ndini mama. Après la ngaite, la tela ka. Ke na mona na oya koso de Brazzaville na mona ka lelo. Na tota nga lelo. Ma seni baki wana. Voilà, c'est le beau. Bon, la promotion est nécessaire. Promotion est nécessaire. Tala vie makame beli a yebite. Hein? Promotion est nécessaire. Ba musu ba yeba na bango te. Kaka ndepe tolo ba mona be mutu so o. Akobita na roba ba o be ba yebite baza. Yango promotion.
oya biso toyebi oya Belgique toyebi baba ndoko toyebi awa toyebi tozala yo oza na mboka nini mama ngala mobimba ya Suède yango wana kote wana ezonga mwa nsima moke yo ame odimi nanga boye mere ni ezonga nsima mais odimi ya Suède boye mais da bona ni mango pe boye na popolongo mere na boye bata Suède na tumbula bango nalo Suède ezonga te mere yeso kitoko ota bien kitoko yo Suède mani oya tala siko ya roi Baudouin te falo ya roi Baudouin nga ya kana Baba Sylvie yozo ba Suède ezonga sima ndenge ni mboka miliki yozo ba mboka ana fe mboka mama mboka kitoko seperango mboka ya badimité to salade mboka familia te Baba Sylvie yozo misige na ba masa baza kote kuna Masi na page na ya pa bashi na France na na sera camarade nanga baza kuna bande kone baza kuna tama kende kuna ndenga lakisa wana na manini wana lakisa ngapi ngara okete pardon malobi non kemo banini Moscou mali magasi oyoki te bakoma moni ngai ka te tala bakoma kuna ngai te mère no akomi mère no wana na bango te yango yebi te mopo abetaki na Brazza ozotuna soki abetaki samedi kutu yango nde makambo ebimi kuna na parlement makambo ebimi nde samedi na anniversaire ya Fati Beton soki le 13 anniversaire ya Fati Beton wana ma anniversaire ya Fati Beton wana lona na siko Yves Kambala lobi kitoko lobi ki mopa bengaki bayeba bango kitoko mais ça vient d'acheter ma solo Zakaria ebolobini pona Zakaria yoka Yves pa tieleka ba mungu na ba pilipili bayeba bango te atieka ba mungu kaka po asalaka presse na biso ndenge Zakaria lobi azalaki na suka kote babana babwaka mai bazalaka yoka na bakota viana bolobe bakokanga baloba viana pardon ata balobaka mpe amelaka mai te alobi kote atelemaki kote asuka kotala ngembo atuka nono pardonbisikupe bibinga pardon makambo oyo pardon mbadi viana kolaka te bango nyonso bakufaki soni bango nyonso bakufaki soni ezalaki complot na bango ya oyebisa moninga azalaki kote ya bana oyo azalaki wa mère no akenda déjà Suède alobi 3 fois ezaka mboka bien mama nga mwana nafanda na France nafanda na plaisir de Guignon nafanda na Mier nakofanda na Dormont nafandi na Saint-Denis mboka bien mama France mwana yaka nazongaka na ngai naza na mokanda na ngai Suède avre mboka familiale balobi Suède vrai mboka bon Jojo mais bana obenga kuna kala mboka miliki mboka miliki soko mbokoto batuni ndeni ya oke mboka miliki so Suède so modi Suisse ndenge mona Suisse zoka Suisse ndenge ezalaka ndenge mona Suède na yo so okiteli na Suède kuna oye okiteli na Suède ovai no kuna ko ngai bamboka calme c'est beau bamboka bambruyema te ye akiteli na Suède avandika kuna mama afana nanga pepe na bilangi na ngai na bende na sunete na bango na ndako na ngai na pe masuwa pe na suna ndaka mutsuna pe na sima nana mwana na biso to banozane awa abandi kuna asali mariage na Suède tanga komika kuna mukanda mbala moko kuna mikanda eumela te eka mingi te aya kuna kala te mbala moko azo mukanda akumela te asalata 6 mois te azwi mukanda
aso abalaki pepele bapesela bango oyo so balandika dossier no bapesa balobi ndinga na bango babi ndinga bongo biso mpe doche awa mabeti babi ndinga ya kuna ya mbi kibele donc ndinga mbi lettre alphabétique soki na 29 lettre alphabétique Patrick Mafuta zonga kasi wapi yo okendeki wapi ekataki omoni ye moko mutu ekataki mata Patrick Mata ye moko kitaki ye moko alobi telefone ekataki donc nezaka charge esilaki akiti amata na ye Patrick Mata tina demande s'abonner poso otindi demande na mona yo Mata to solola Maman, c'est vrai que là, c'est qu'on a s'abonné au début, là. On s'abonne, quand Patrick peut dans s'abonner, on s'abonne pour mon abat demande. Et ça l'a bien on s'abonner, mon ta mon nom balamon encore. Bon s'abonne car. Tant au banara live boy boza wana balamon bo mon a to kota. Tout ça la promotion biso. Patrick. Oui, maman. O kitaki pona nini? La comprenez était quand il y a une chose avec connexion, là vous la cassez avec côté na bino. Et puis le tio kutu. Ouais, la redémarrer chombo. Toka esi nani mutu akitisio. Ah non, nga vous la cassez solo là non. Ouais, on a été là, Patrick, au moins il attend le bagi bongo. Moi dans le bagi bongo parce que papa moko boya banaki au moins il va fan aller là junior fort. J'avais aidé même ces petits là pour na billet na ya poto. Donc là ce qu'on explique na nga eta msusu, il a billet. Ah, la comprendre. Parce que Patrick il t'a ya kana vieux a oumela gâté tant. Après ça donc basali na le bain bongo. Donc bakei na 2003 ko ça l'album Monde Arabe. Voyage il y a 6 mois. Basali album ya Monde Arabe ya ozonga na 2004. Tant ba ozonga na 2004 na ki bavandi bandi ko préparer siko album ya orchestre ou après ça chaque musicien nzembo fallait chaka pharmacien faire chaka insecticide le retour wana ya chaka nzembo ne titre na wezana pe na danger de mon exploit nde bazonga na 2005 ko banda 2005 wana asali 21 ans na poto tia Kofi atikala ozonga sokinte Kofi mtazongisa ki na poto bona za na vraie info oyo tito oloba moi oyo za live moi so na intervenir na kota ki c'est par rapport pour za live so za ki ki oyo sur vidéo mo mutabwaki mais so za live so za ba musicien bazana ba Hollanda parce que des années za ba Hollanda ya ba famille ba tout ba Hollanda au solo li na contredire en bona moto moko okota lobaki te Patrick Kosi omoni so ya prochaine doni mayo to okosa pona ni doni mayo ouais te na biso loba peut-être moi te tant na yo ki bongo na yebi keza bongo te on a peut-être ba frère na ya moto wana bolobi qui aime susu et ba tu susu pe bazala pa pesa ka elengi pour ça c'est qui yena oui ka maman des zala ndenge zala oui to comprendre ina bia sina mona kauka junior aza mwana ya kau aza mwana komi na kalamu ya liboso junior avani na avenue Jabir na Doruma avani na avenue Boleko wana na Matonge et puis na kauka avani na avenue Bananier na Longo esika matanga eza actuellement eza na avenue Longo na kauka ouais na Longo circuit Mwenza na kauka ouais na kauka parce que novanda era kinde quartier la tête na avenue Bananier entre ta famille ya mama na ye ezalaki na Longo circuit Mwenza. Ouais, on a maintenant donc on a quatre maintenant oh bat ba éviter nga skori na popo kabaka atiki bana combien gas na popo kabaka on est à place nga bando vanda avana na ngandi c'est ça ouais na popo kabaka matonge a 17 wana ndaza na nga ayo matonge nga kasafubu nga matonge nga papa sola ouais yo nga papa sola yo ma popo kabaka ni combien t'es quoi c'est passé no foot la wana wana kota ba vika famille vika mais ba mulu bazaka wana we poche mukiana ouais nazo yeba ba côté wana na yebi à l'époque ba aba kuta ba ngaika wana no ba jeje kaka
Ouais, nazoyeba bakote wana nyonso tu nayebi wana mpo eza veni na ngai matongi wana kote ya bamaître wana ya famille bajudoka ezalaki ya baluba boye kote wana nayebi bonga namonaki mbango bagano nasomona ngenge natangi na kasafubu donc omoni liwa ya motu soki akufi antuka ezala na bato ya ndenge na ndenge bayaka balekaka muna moto aoya information na ye mais eza na bato gloire adenga asepelaka na live atuka Patrick toza na susi ne makasi mais atiki bana combien Patrick atiki bana ye azali na mama ya bana na ye bakabwana Natasha Mayinga bazali na bana mibale donc bazala so ensemble te ouais bazala so ensemble te Natasha Mayinga ouais wana mama bana na ye ye mère suka aza na bana to bana bazalaki chez bana baza pa mama tu ye mo yebi kaka via poto nde ezala moi bamama nyonso mpe yango oyo toolobawa bana baza pa mama donc voilà mais bazalaki lobi bango nyonso tu na hôpital na famille ya Junior puisque mama aleki ya Junior nde moto aza responsable na mambo eteli matanga ya liba Paris ngani nazabona babonga masamedi naza kuna na bacourage en tout cas bacourage ya moto na yo courage ebebele bacourage ya facilité opede na courage opede na grâce à terre kele ka boye brusquement boye aki hôpital boye simbi te directement kufi so ezali ta mois 2 jours à malade mois 3 jours mois 1 mois 2 mois toko comprendre mais un jour moko kama nyonso tu esalami matro akufeli nde na hôpital na palin te asali crise na mosala etandi ezala kaka bameme na hôpital kuna nde aye okufela kuna merci ve na question na ye merci ve bape mosala biso bape moso ndako bamoso babi oyo na ndako normalement c'est l'accident de travail puisque azwi problème wana na mosala ouais c'est accident de travail asali crise na mosala courage à vous pena courage en tout cas courage na libota mobimba na bana bobatela bana kitoko talaka Junior ndenge azalaki calme nga sikoyo nga aza nga na Belgique nga aza na Paris te donc naokende nde kokende mais du fait ke nga nde mundu apesaki problème ekwei baye obenga ngai ngani nakomisa ye message na famille na Kinshasa donc donc famille ezosenga nga mpena funa kita kuna na Paris mpo tokibolandela oyebela bongo ozala contact mpe na baresponsable oyo baza na Paris fike yo mpe fozonga bela ata mosu mpe bakayu oyebakuna na congé ça tombe bien amononga ondie mwa grâce esali bien pena profiter so ezalaki congé te mobulu ya kosakana te lelia via posé si asalaki yango na 2h du matin nalandaki yango namonaki omona donc voilà na minute oyo mpe ve mpe avandi wana aoyeba te ke akontacte famille ndenge nini ozomona donc esala mpe kaka bien ndenge yo okoti na live esala mpe kaka balekuti mbala moko yango toolandela toluka to récupérer telefone na ye ezali na maboko ya motu aoya otika yango lelo je pense sa atiki yango déjà parce que telefone ifo eza ya ofungwama puisque eza na neti yebisanga lekoa motu koa veram ayebi position ya famille te ndenge eza wana so mpo asala ata mwa geste mobo aoyoka sa osala yango ndeni aomeka toujours numero ayebi ke moto akoyamba telefone ya Junior ye nde moto akooriente mpo ayeba ndeni opusana pembeni na ye ozomona oui donc faut téléphone nzambe apesa o makasi mpena donc zalazala comme pena aza motu na yo tia pena pui makambo eleka bien ko organisation eleka kitoko eleka nango bien donc nayebi ke soki mpe aza na assurance na ye donc seke bokunde kaka kuna bon eza eloko ezosololama donc entre la collègue na ye puisque abetaka na Paris kuna abetaka na tapis rouge chaque dimanche na Mboshi donc bango bangalo oui baza wana baa na rendez-vous baa na baprogramme fo bakutana na famille po bango mpe baza na mwa idée na bango na idée ya famille po bayeba ndeni baosala donc c'est ça en fait yango wana bamoni nauta kopublie so botali na nini na ngai ya TikTok bomona na tie programme ya samedi na dimanche samedi na Saint-Denis et puis dimanche na tapis rouge wana donc c'est ça en fait
Donc, Courage, Patrick, courage. oui, C'est que la quartier la tête pena sondu de beta. Junior abimi ah so senti Suzuki abimi, Junior abimi. Côté Suzuki bien pour panji wana. pena tant à Roma pena beti quartier la tête ko faut comme bien en Ligue des Champions. Et comme en Ligue des Champions, Ouais. va ferrer, va parler, va on surtout tu vas ça la danger de mort voilà. Non, c'est ça en fait. Donc ça pena donc toi na la passe dans mon thème. Doit pena na passe na mutema yango moni tozotala talaka na misu eza na bato mosusu omona bazoloba makambo baza mie place te moni kaka mama ya moto mosusu oya olingaka aloba eloko mo boye ya mosusu mpo bato bayoka ye eza mpenza Momi asalaki live oyebi ye Momi asalaki live wana oyo azolelalela bango nyonso tu wana ezalaka bapesa elengi bapesa elengi puisque en réalité ndenge eza wana ngai nakota ye live moyika nde nakoti live boye lobi nakota ye live moko na nsima live wana na ye odécouvrir pa baere na ye obima mbala moko azoluka ye mona membre ya famille c'était grâce ka ya live wana nde permetaki nayoki bongo nabengi mama moko mama leka aza na Paris nde akendaki kosisa makambo wana. Et maintenant, là, solution, c'est normal que mon ami d'Agua Junior, tout ça, tu vois, au monde. Donc, aux amis placés, du côté où il y a qui tout ça, information, mon besoin là, live, au monde. Et t'as mon appel commis mon boulot. Bah, tout bah, là, bah, tout ce qui est là, bah, quantité, mais bah, zoyoka. Bah, ebi qui nga na oloba. So na okosa, bah, ebi qui na okosa. So na oloba vérité, bah, ebi qui na oloba vérité. Tout le monde. Moi, je na yoki amso beti sola vewana lobaka sobi bien na yango ne mte pousser nga so zai na ngo yango te na vana na oka na comprendre ka bato balinga junior so si na ba royebisa e po le la junior fort papango na ebe te so la vie je suis pas kufa papa comme on est nan papa na ebe te so na mon frère na yebi muto ba colonel Vixon Kibonge to na mon frère eza colonel Vixon Kibonge yewana kasi yewana na Vixon Kibonge nga na yebi bomba na kombo na bomba ki kombo bomba kombo moi que na yebi moi que na yebi na mutapale bomba na kombo tango bi mon frère na komba beoza pela mutapale ya junior na yebi donc j'écoute tout donc tango lobi mon frère wana pena aza papo asungi ye. Là, c'est vrai. Oui. Pour Junior, oui. Moi, pendant la Obombaté, dans le Bango, dans Zong, la place, il a beaucoup contribué. Même dans le décès, à petit frère Junior, c'est lui, il a ça là, cercle, surtout. Donc, côté on a pendant le Bombango, dans le Bango. Mais ce qui pour la Zong, à Junior, na poto, c'était coquille, mais devant, on a eu ce clairement. C'était quartier. Mais ce qui pour la contribution, à ça là, trop. Voire même voiture à junior, tu sais, t'as des données, on a ordre. Tout go yebi, no yebi. C'est ça, yebi, penza. Président. Yebi. Ouais. Yebi, pena. Moi, tu as tangué le combo. Pour na yebi, tant qu'on dit qu'à mon frère, na yebi. Donc, il y a un lot de mots, où il faut échapper, exact. Donc, mais ce qui peut moyen, il y a qu'au tendre, ce qui moyen au tendre, ça peut ne faut tendre pour aller là rapidement junior fort. Oui, mais na yebi que na yebi, c'est la souci la pouvoir. Patrick ba komeli wana pa Marlène. Alobi numéro na yo. Alobi ya Patrick Rachel azo na besoin na yo. Numéro na. Ah d'accord, il c'est Marlène. Donc comment on a fait privé comme ça, ouais, on a plus problème OK, na yo qui message, ouais. Tu vas courage pena donc na moi pena que vous avez pena junior quoi, ba courage. Oui, c'est et azap pena ndeko libota donc courage. Ça rade. Ah oui, à coup de âge à 43 ans talara. Ouais. Nalobaki na yebisa ma si wika kufi na 43 ans. Ayoko yango lobi tanga bano sa l'émission bazalaki na live ya buibu se kaputa ya fiyo ya ngolwa ozalaki comment nani
Non. Atiki bana mibale. Atiki bana. Na wewe uko na live moko tango pesa. Ah, Junior Amboui. Wana kanga kilo iko na kata ki ma partir. Ouais, en tout cas, donc, on est ensemble, et Bigara, toi, Matanga. En tout cas, courage, peut-être donc. Christophe, dans les cas, Zalawana. Oui. C'est tout. Hier, vous nous avez confirmé. Moutunaet. Vous avez confirmé. Junior a un peu pire Christophe. Vous avez fait une info, Anna. On a un ami qui a kill. Mais quand on a bien Christophe nous a confirmé. Il a fait un mot. Ma précision sous après oui là c'est vrai on a pendant le lobby donc là pendant il y a trop c'est fort en tout cas c'est il y a trop donc intervention on beaucoup continuer en tout cas plaisir nous autres développer la moi écoute moko na ye mo pas à na Suisse ngaka ya Suisse a regretter que Hollande qui est en matin pe na live ah tina mina wana mi côté en tout cas na yebi ko tuti noko ngone ko mina Merlin ah bon na yebi to yebi ka so batu babimaka en tout cas wana lokuta mabeti na yebi na ngati te abi banga baya na Suisse banga baya na Paris ndenge zala kaka basala mwa masolo tanga moni pe biso na live amati pe pas aura ba précision donc je crois bien que sera l'alité azolanda biso quoi programme ça samedi nous à Saint-Denis wana et puis dimanche ils ont na place banda beta na tapis rouge wala na bamboshi na bamboshi ils ont à partir de 20h30 tous on a des réunions sorties donc c'est ça on appelle à Belgique et on a comme à Paris là où il y a un problème c'est on a 2h à 3h du temps à train 1h du temps ça on a un problème en tout cas bah courage maintenant donc on est ensemble. Ouais, en tout cas, merci beaucoup. Mère, vous continuez à nous live. Merci mon Patrick. Tout le monde a nzamba pambola bino makambo c'est déjà bien. Après tu continuer makambo mupa le 13. OK, kitoko mère Leli. Merci. Ouais, merci. S'abonner Patrick. S'abonner ça bien. Ya to sala bolamu. To sala bolamu ekufa ate. Bolamu ekufa ate ndenge aza wana bato latino bato ebele baozala wana. Surtout lokola ba Christophe Kazadi ba onde bato balanda ba papa Sandra Kazadi ba monde bazo landela malema na famille longo donc. Tala kana ba poto donc bato mosusu ka ne moto ba tchaka makambo na biso présent pratique. Famille te mais relation. Ba relation na eboutir. Loba buzo ba ezate yango wana. Bino bato botikali o ba leader boyebaka. Ata olongwe kanga nwa kaka. O kingandi ote bazobo mangai ote balingaki basala boye yaya. Mopa wa leli mwana mobali yo. Leli a poster penza na femme. Ola mekufa ate. Te baka osala bolam. Voilà la famille. To soma ba billet. To continuer au soma ba billet. Les 12 concerts dimanche. Eza samedi te. Po mitu ango na poto a ezo mwanga na biso o mona peza o yebaki no boy mais hôtel boy. Na tike loko sunga mona chake ngomba pembe na memango. Aka mususu na otala bwenga bien ngala comme pour ça la paix. Donc eza dimanche na Robodwe. Ba ko mona kimbona miso. Donc maka mususu ko tina te. Mais concert elika to loba. Concert elika tokoloba. Bino na kini wana kaka ba makambo na bino ekoma kaka tala nde bokimisa denelesi na mboka.
De l'autre Denis ça s'est trouvé ba choc wana kanga qui na États-Unis mais ba choc ezalaki ne déjà de l'autre Denis ça t'a bimi bon mon so ndenga zalaki courage wana eza lisusu utakomi ko luba maloba mo zo ko boy mu kwa maloba mo zo ko kweya makama mboka ba yanke ya mboka allez bolingo bana ko tia susu mo pa au mal à l'aise pardon ba so boko benga na bino ye lisusu te na makambo na bino etali bino yesi azala ne kofi okuta ye atikaka kaka bino bapresident bangunza soki bandimi bokendaka kaka ye atikalaka na ye donc bino bato bokoyeba yango nimero yango demande oyo nani yango oyo owe ofini kaka boye tone Ah bon, ma Sylvie, na moni te komi ya kolala yoza nano talaka lobi nga bakayu lobi na okende chik na yebisa yo pratika ya vivre te lobi na okende chik te na koma mukolo soki 3 jours na salaki ba live na la reta ya konimba wike nazo koma pe makambo te mais la moni moko bete ki almana mundele nga ma Sylvie wala 2 fois tu kasi nazala mboka moto c'est bien déjà aux a déjà branché déjà na makambo c'est bien gabi ba o baloba oya mati likolo wana nani alobaka sipoto kata allo tonton ou maman ou mati loba toyoka yo allo 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 loba te on dirait azosola na bato kuna aza moki diba kiitiano yalo napesi mama Shati papa Jonas ata Luanda bake ma vacances babote na bino vacances eleka kitoko tozela bana na Luanda tozelaka tomonana na Roi Baudouin tosomba babie vraiment donc mon père peut-être tozelaka lobi pe après lobi wana toyoka mon père présente donc répétition samedi dimanche ça et si à Paris voilà tout ça dans les bons tout ça biso dans les bons eza makambo bon la famille na moni tosuki ça va maman Sylvie en tout cas merci à trop il fallait matin au nyonso pesi biso to sololi en famille ndenge zala kaka donc en tout cas na sepeli ba courage ebele na famille latino ba courage ebele na Viena mamasi ba courage pe ebele na biso pe na famille ya Junior Ambui batela bana mama esika za kuna yeba kobatela bana lelo papa zate fai banina koyebisa bana po ke bana baza na basoutenir ya mabe te Junior akofi papa zate aza ofele te nalobi bana mutu akoka apesa biso baprécision na Patrick ntango apesa biso baprécision baparent Patrick ouais nalobi nde mama ya bana abatela bana bien donc bacourage pene ebele na bango on est ensemble quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est le bon ACP dans privé. En tout cas, dans privé, allez, bisous, bye bye. Bye bye. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Merci. Na bandeko nyonso tozalaki awa pe ba matite. Tous ensemble. Donc voilà. Tozalaka kilumbu kifwana topesi mbote mo couple Koffi Olomide. Quel que soit ba radar, quel que soit ba soupçon, quel que soit makambo ebele ba koloba zalaka yo na couple na quartier latin na yo po yango ne bandeko no yango ne bato na yo na ba fani na yo
mokili yo kiti mokili pe juge trop c'est trop batika yo vivre en tout cas batika yo au vivre po banda yo koma place yo ozali combien de président baleki combien si yo ozala mo parti lelo na 70 ans na yo combien de président déjà batika yo donc elingi koloba bosuja areyete oyo nyonso bozosala eoleka nango eleka lobi ape tomona mpe soki nzambe azopesa biso kaka basouffle de vie omona mpe ezochange soki bato bazochange te bazotikela seki baza bato amakiona wana ekomi bato bafaux direction badintami kaka badintami mpo bayebi eloko badintameli wana me bobongisa nde makambo kimia ezala mpo bino mpe bozala bien kimia il faut ezala yeah. En tout cas la famille ayaki mpenza na sujet ya promotion surtout ya matanga jeune mpenza akufi beaucoup de regrets pa na ye aza nanu trop jeune et puis accident service na basi boki noko Patrick ndenge alobi awa accident service eza accident mosala soki mpe azalaki nde marie mpenza leta eyebi omona mpe lobi me bafutaka ata bana ne adeklara bango lobi bana wana mona papa na bango ndenge akofi accident service omona bafuti mpe bana po ekendaka bongo te soki okofi na mosala ozwi problème na mosala moto eokipe wana eyebani voilà tolala nga mpe nalala moko atongo mikolo oyo tonga olala 3 heures 2 heures nakepe na classe nazokoma vraimen mwana baya botala kotala kaye ekeboye kabi bakabo pardon bye nalingi mpe mama Corinne ça va mama Corinne napesi mama Julia mbote napesi papa Ange mbote napesi barakuja mbote napesi papa Ladi mbote na en tout cas boza ebele napesi Landry japonais ye mpenza démarrer na yebisa bino Landry japonais yo bongo nanga Landry japonais héritier Mambweni non historien héritier Mambweni natali live na yo na bosana yango nazali pe na ide na banda na live no wana osalaki me lobi na ocha mwa partie live no lobi kuna soki na chaîne nini soki chaîne ya Congo soki chaîne Congo soki nini Mambweni héritier Mambweni malgré mona na sute obeti pe ya lisolo yango bien ozalaki po tozokaka bouche par bouche héritier Mambweni ozalaki tuka badéfenseur ya kofi oyo eloko nalinga bino basele bobo aba vrai baba vrai mpenza boza baba vrai na koka pardon naotoka o wapi bwake na mai pongi lobi tongo wala lelo pao kofelo papa mbuta olobi nini ata mbuta abote tambuta tata mbuta yo kezonga tata mbuta kezongela su match ya Congo pardon match ya Congo se eleki ozongela yango lisusu tambuta yo kasi babie komultiplier bakeka 1 te papa bakablika 1 point tata mbuta match ekozonga su te match se eleki match ya Congo moi mopa alati baba polo mpenza ya bien ya léopard le grand mopao grand mopao aningisi mboka sinye yoma kofi utaskanda opao pardon opao oyo basala oyo mpenza nayebi te mama mia sokolo na mai nini kofi olomide mama si na biso ezalaka wana mama
zala kaka to soki yo te mobulu zalaka wana lelo botapote te nakomi te na sanka te. Bye bye. Mama si ba bisous partout boza ba bisous ba vive naturel bisous. Ciao ciao. Mama na ngai.